bandeko balandi ya site ya Tindika télévision le lot oskiti a et sika o accident salami to dali précisément entre 14e rue 15e rue na 16e rue tomoni accident munene salami tomoni population tomoni 207 et touti moto et touti wewa et puis ndeko la biso asalaka wewa asili ko perdre vie na et puis na cliente o abade ko kitisa tomoni ba réaction bata moto bazali vraiment ya ko silika makasi bazali ko sala vraiment désordre bon continuer ko ba image o na kata tinka et sali vraiment parce que mona ndeko mobali o ya bimaki na ya za perdre vie na e karabo et du coup donc ça vraiment passe et ça vraiment passe que moni bandeko bazali ko lela bazali ko se plaindre donc comme on a des ko arracher vie na ya mutu karabo vraiment et ça vraiment bien té donc tika été tata école vraiment si la ko sala était à makanisi na ye to alande la makambo etali mituka parce que ba dessin c'est to ezo sili sabatu to moni bata moto bazali vraiment na kanda ndeko mobala tiki vibwe to ko luka to zo ba réaction bandeko moto ndeko mobala Mbote maman journaliste. Tout le monde a ici accident salami tout le monde va ndeko wa baza vraiment très fâché parce que tout le monde ndeko la mobala sili ko perdre vie to ko luka to zo intervention na yo. Maman Makamu oya ba dessin c'est faut président mouvement azonwa en charge. Il faut multiplier transco par rapport à ba mituka ndesi ba dessin c'est wana. Pour commettre à chaque fois ba faute fort na moko. Taneti muto wana dai wana aza muto mambo tantazala mwana na tatu atiki mwasi na ndaku. Donc likambo ti omoni ba ya ba tomboki boy. Batomoki na tina ko mingi ne bazana baba yanki biso to mona moko phénomène yo kaka kuluna bakanga bakuluna ya mabeti ko kanga bakuluna mais bazalanda no makamu susu oyo ko yubongisa mboko yo surtout transport si tout le bengami transport bazo enlever batu na ba transport bazo boma batu na transport donc nous mabeza na transport. Ministre du Transport alandela makambo oyo tali 207 alandela na ba roulage na bango batela batu roulage akokanga maboko mutuka eleka au moins bu frein na katikati mais roulage déjà akangi nzela siku robot batia kuna na kota ela noni ava ku stade robot wana bako tango ati na 16e bako tango na 14e ti kuna baza batia espace onyo tio ke na aéroport ata robot moko azalaka te ba 207 donc comme bilo mo ba pièce ra vumia catch que 207 bon esprit de vie et sili contrôle technique yango to mona ngote moko yo to ebité fati soka na posa 2023 zonga na pouvoir lisusu abongisa Congo. Phénomène peut akanga bakuluna o a changer méthode ko kanga watu okena ngoke na bangwa bato bano kanga bakuluna baozaka. Merci mon amboko baksani par rapport à accident et salami à la niveau 16e. Soki to lobby obiso to lobaka. Soki to lobby obiso biloba loba. Bana moto soki ba revendiquer ekozalake o bakuluna parti pris tribalisme. Alors ce qu'on fait aujourd'hui bango bazo mona teke ezo zala mabe ba 207 bazo boma batu tongo midi pourquoi un vieux homme comme ces messieurs azali responsable azana mwasi na bana azana batu na sima na ye akine ko perdre vie kaka boye ba roulage bazo sala eloko te ngai papa na nga za policier mais ba roulage ba sala eloko te soki lelo bana moto ba agir boye baza na raison baloba te ke zali tribalisme parce que son excellence chef de l'état Zaza Muluba non bazo kufa mingi ezana makamsu il faut ba sala mais bazo zo maîtrise soki ba sali ozake tribalisme. Alors nous demandons à son excellence le chef de l'état avec tout le respect on vous doit yebana nous kozwa na nous solution ya transport papa na ba ministre ozotia miyibi ba makamino en tout cas bien te papa
Mutu atelemi na re. Azana batute. Azaki na chauffeur a moto azaki aka na moto. Atelemi na ye. Atelemi. Mwana mboka mote tomoni accident salami tomoni baimboka basiliki mbala moko batumbi moto tomoni pe mondeko mobala sili kolala okoki kobeta biso lisolo ngo esili koleka boni. En tout cas eza mpasi mpona bandeko na biso bachauffeur ya DC7 tozalaki juste awa totelemi DC7 euti kuna ngambo. Toza wapi nami expliquer bato. Toza na Liberté. ndeko oyo alali oyo aya moninga nanga monta epesa mpasi ne ba DC7 komosisa bamonta azalaki kotambola te azalaki otelema DC7 ye etuti ye ememi eti na terase nde bomoni ememi ndeko mobali na liwa. Donc bachauffeur oyo ya DC7 bayeba lolenge nini ya obatela baninga na bango bamonta. Parce que biso nyonso tu toza na mboka tozoluka tozosala misala me kokomisa moninga ntina niveau akomi bena tala ngangola mobali ndenge alali eza vraiment pasi eza pasi. Donc mingi oloba eza te pasi na motema. Mbote mwana mboka mbote tomoni ndeko moninga mobali asili kolala boye lokola liseki juste ezalaki nini esalami. Bon batuti ye na jeep ye azotambola bien jeep esilaki frein jeep nini nani 207 esili frein eye tuti akufi mpenza ndenge omoni wana. Non esili frein nde kokoma na nzoto ekomi na nzoto na ye tuti ye chauffeur na client bakufi. Chauffeur na client bakufi sur place. eloko nini okosenga bakonza mboka to mpe na bon bakonza mboka eloko tosenga bango eza yake basalaka moyen yake mutuka basala yango na contrôle technique. So contrôle technique ezali eza malamu mais bandeko na biso balinga contrôle technique te bamoni lokola l'état so atermeli bango ndenge wana bamoni l'état lokola komi ennemi na bango esengeli kaka l'état alandela makambo ya contrôle technique wana eza malamu. tomoni ndeko mobali asili kolala explication na eza boni te ndeko mobali alalika boye tosala pasi makasi moto atiki bana na ye na mwasi ayaki koluka me tozomona ye ka boye alali boye esalami lolenge kani esalami ndenge nini te bachauffeur ya 207 bato oyo bazozwa muntu aza fazer akoleli na wenze abandi ke receveur bazwi volant bapesi ye mais ebongo moto abongo akokumba ndeni ndenge akoyeba ndenge akokumba mais ayaki aboya tuti moto alali atiki bana na ye aye koluka mbongo mais tala ndenge alali wana abien te en plus moto yango azotambola te atelemi na mboka Mbote papa tomoni accident esalami ya ndeko mobali asili kolala esalami ndenge nini esalami na pasi na motema
jipe tuti 207 tuti chauffeur ya moto atelemaki mais tosenga na conducteur à 207 balongwane na mboka oyo 207 sisi bato na Kinshasa bana 2001 tina 2021 tolemi accident 207 balongwana 207 na mboka oyo contrôle technique à 207 dans la raté siko chauffeur wa mutuka bazuete akimi ko 207 na mboka fo elongwa to sepe na ngote elongwa etika biso tolongwa mwana mboka mbote papa ni sangwa passe sili kokoma wa eloko ni esalami au juste bon biso be tozalaki sur le chanter tozalaki musika toyika message nde tobi toya totala peut-être toyebi ye mais effectivement nga personnellement nayebi ye tobulana esika moko na matete na re mongo na matete tobulana na ye donc kokoma komonaka namoni na musika namonika ebembe nayebele na sapatu na ye na pantalon na bachemise abulana nango donc nde sika na reconnaître ye donc tant na komi pembeni avant kutu kotala ta bakarte nakomona kaka boye mamo nayebi ye mamo oloko nyongo osenga na bakonzi mpona bachauffeur ya 207 bon bakonzi eza kaka liboso te ya kotuta biso na mituka eza kaka mituka ata 207 te mituka ebele mpe kaka esalaka biloko wana soki otali bien ngai na cicatrice mo na mutu awa kaka na 14 esika toza awa na niveau Saint Joseph wana na Petit Boulevard batuta ngai na jeep batuti ngai nake na beti mutu na bordure ayaki miakei tellement nzela ezalaki polela kimakei donc ezaka bachauffeur ya 207 te bachauffeur nyonso bameka koedike bango ndenge nini akotambolaka ta sikoyo ndeti boye vie wana daye wana nayebi ye très bien aza na mwasi na bana nayebi te sikoyo mwasi na bana baotika na position nini donc mpasi na mitema moya te mboka mbote papa tomoni awa na lie awa accident esalami koyebisa biso esalami lolenge kani accident oyo esalemi boye moto ya moto atelemaki azokitisa client ntango azokitisa client leta azwa mbongo azongisela client 207 wana ye eramase bango na client mpe azalaki na client bamemi ye bakene ye na Saint Joseph ye akufi na te me atoboki na mopende awa mwa mwasi bakene ye na Saint Joseph naku na image na ye na telefone awa balobi akufi na filimaki ye mpe na telefone awa akufi mpe sur place 7 bachauffeur leta atalela biso na likambo ya baesprit de mort oyo okomona yo montant oza liboso ya mutuka ozomona 207 ozolanda oyo na nsima pwi neti okweya na terrasse batala na likambo ya bato bazosilisa bato nyonso na nzela mama loba mbote papa mbote papa oni awa esika ya accident sili kosalema ndeko mobala sili kokufa maloba na eza boni bon biso nyonso toye koya tokuti ebembe wana ndenge elali na se wana mais réellement ndenge bato bazoexplike ndenge accident esalemaki balobaki teke moto moto azalaki mopanzi abanda kokitisa client mpo apesa mbongo maintenant na kati ya kodiskute mpo bapesa mbongo wana 207 ye eremase bango ye na client ndenge tomoni apanzani place wana mutu lokola balongoli biloko ya mutu bongo nyonso eza na se mwana mwasi mpe bakei na ye na hôpital na Saint Joseph akufi nde osenga na bakonzi to mpe na bakonzi par rapport à bachauffeur to mpe par rapport à ba 207 bon par rapport à ba 207 ngai nakosenga boye biso tosalaka mosala ya nzela tokumbaka moto tozalaka le premier jusqu'à le 30 tozalaka na nzela eloko bomonaka batuti moto moto moko bato moto ebele batondi eza mpona nini toza reconi te epai ya l'état azo reconnaître biso te l'état azo reconnaître moto te et pourtant que moto eza métier oyo bajeune congolais bango moko bakrie ke olie toyiba tosala mabe nabula ata moto oyo nasala ata contrat nasisa contrat oyo moto oyo ekosupporte ngai tozosala mosala oyo mpo na pasi mosala tozosala yango mpo na esengo te tozosala yango mpo na pasi soki misala ezali mbongo na biso soki eza stable tokoki kokumba moto te tozokumba moto oyo mpo mbongo na biso eza na pasi
mais eloko nazo senga l'état ameka kosala partout moyen aluka ndenge retrouver solution pour na ba jeune congolais bazo kuma moto solution eza nango te ke ndenge bayaka wana te baluka nde solution ya ke bato bakoki kotika musalo ndenge nini po ndenge za boye ndenge tokumbaka moto boye ba chauffeur nyonso ndenge bazala nzela boye ba respecte moto te mais au moins mutu wa makolo aza ye moko na makolo bazo respecte mutu wa makolo aza na makolo na ye moko mais mutu ke ye ezo respecte mais moto ememi 3 personnes chauffeur na batu mibale mais au moins respect ata moko eza te ozo comprendre papa respect moko eza te eloko biso tozosenga l'état ameka kosala partout moyen à trouver solution pour na koéduquer ba chauffeur tozana ba chauffeur te na Congo o ba chauffeur tozana bango ba infraction o bango ba yeli biso yake to kanga moto to sala bo 19h te et mikanda moto wana eza na problème te so ba sala biso mikanda moto to sumango normal mais ba meka kosala effort ba éduquer chauffeur o ba kumbaka mituka ba chauffeur ba éviter bango ba monta ba mbote papa oko baksani na oyo esili kosalema na place tomoni mwana mobali atiki biso kaka boye maloba na eza boye bon problème oyo toye awa nga mpe na okuta ndeko na biso mota akufi mais nazoyeba te problème yango tozalaka na ba chauffeur ya mutuka toyebi te likambo tosali bango biso moto akoleka na nzela moto ya mutuka tuti ye tokie kosala intervention balobi biso bato loyenge bon toyebi te soki mutu atuti mutu na nzela biso ba chauffeur tokoki kosunga ye te bon problème ya ba chauffeur bali komela badringi mingi na nzela omona chauffeur azokumba aomela na ye bangi na nzela sa contrôle baaboma biso pa pamba badringi ya bangi eleki chef de l'état alandela situation na biso tokufaka basoso boye te toza bato toluka mbongo po tolesa mabota ya biso me toperdre vie na biso na eloko mwa mokia boye te baage na biso basusu bakontinue baklasse me biso so tokontinue te mpo na nini toluka vie eza te me ntango toluka tolinga te bato moko baboma biso na nzela bandoboma biso pa pamba na nzela boye tosepela nango te ta baloyenge oyo esalema eya bien te yango nazongisi mama mwa maloba par rapport komona papa atiki bana atiki vika en tout cas epesi biso pasi papa mwana mobali ndenge alali boye chauffeur atuti akimi eyebani te kaka boye akimi en tout cas esali biso pasi mpe mingi mpe mawa toyoki mawa makasi papa bosunga bozwa encore ekende na studio ndeko mobali okobakisani na mayema sili kosalema wana ela bakisaka moke nayebi te toza bajeune mboka babi toluka so bondi kulu na bakangi oyebi bakangi siko tozwi ata bamoto tobanda travail po tola bamisala te na mboka oyo siko bamoto yango tosala mosala teke bulaka yango wapi tolekana na banzela nini po tozwa mbongo eske bakonzi bamona babiloko esalema na mboka oyo ubie te tosala nini kasi moto moto tayami na moto mopanzi boye bobomi tolekana kati bobomi tosala nini toyiba tobunda kulu na to nini eske bakonza mboko bamonaka to bamonaka te toyeba te so tosala nini onga na ngana lobaka moke yango wana sani na makambo ezo salama tomoni ndeko na bino wewa asili kozwa bongo liwa nabaisa boye ngana monta biso tovivre na nsima moto biso bamibali tosala kuna te tosala bajama ya pamba te tolanda te mosala totiki makambo nyonso ya kofana ndako tala nini tosali awa boye babomi ndeko na biso mota akufika boye atiki bana atiki mwasi na bana aye na ndako bakangake bayoluka nzoka nde aye omona liwa tala minute oyo nde eleme mobali boye aye papa tokosala boni
nazwaki déjà nayaki kala Tiger bongo. Inosa bala kati. Regardez cette idée. Basoda on baye. Boya. Bangwa na kuna. Kaya kuba panza jipi. Jipe ba ujana nde banola na desa setuana. So motar wana telemi na 2 clients. Atemi na face ba rodida na ngam na bango. So jipe wana ba ujana temele na desa set depuis likolo ye na kobanga wana na vitesse ayo coincé ba motar ba kina ba rodina bango na ra kitsa ba client. Ba ujana nemda sesi ba sida. Jipe ba ujana. Nyoso ngasko ezani. Mais faut le bela mambo comprendre et surtout ba kona mboka omoni la police. La police congolaise est ça musade na mboka. Donc elo mona mabeno oyo elo bato ba mboka yana ba police la police ebo mona mboka na biso. Pour ceux qui jipi wana e banola na bango te. Banola na desa sete. Est-ce que ba mbelo nga bakufa? Ba nga bakufa te. Donc bato wana bakufi na cause ya jipi ba ujana. Vous comprenez? Si vous avez des assets, vous avez des assets, vous avez des assets,
botama bongo papa tolobi bien que tolembi des seti moko na mboka tozo solution pour la des seti il faut des seti lo etira bula balongola bango ne ba chauffeur tout bazo mela ba bombe ozaka ta mutuka bombe zo mela mais likambo ezawa ba 207 babonaka bana moto lokola banyama na bango na nzela ba contrôle bazaka bebaka nzela bien te basala contrôle pe bien te ba frein na bango mituka wana nyoto ki basali contrôle technique batikala kosala ta mukolo moko te bato batinda ka basala ba suivi mituka wana bakanga ka bana contrôle technique basala kango te ba petit 5000 batena na loboko mbeta likesu batiki bato bazo kufa pamba bato bazo kufa biso bata moto sikozo kosala ndenge nini moye ezate totiki nyoso tokoti na musala toliboyi koyiba toboyi kosenga sikoyo ezosala ndenge nini alors mokonzi na biso na ministre ba ministre na ye nyoso oya transport atala makambo oyo oyo eza boulevard il faut ye bango bongo oyo eza boulevard ba mutuka wana ba 207 abatia yango ata na ba presse ba isika ya katikati kana boulevard boye eza pasi makasi eza pasi Gaujana, DCC, Balungwa, Talo Sala, Mamta Telemi, et tout est la raison. Mokonda mboka na banana jatini yo muto to bimza bakache obambanga na bamituka soki bayibi mutuka bolandi place mutuka ezali mais ba contrôle ba accident ko salemo bolo belo te n'est pas chef de l'état merci monsieur le président ba ujana botela biso baza ba kulu na bombe mabasa bilanga apo bolate ba teni ba ya basa ba désordre boye au moins de 7 neza boye esila ba ujana no baleno ba kuluna baya basimba ba machette bope ba minuki ba miga ba soda biso tu tokenda arme mboka eza mboka na biso moko mboka eza ya biso ba moto na mboka toza na tina te tokolela wapi tozo profiter d'une façon to luka 100 francs toza la place toko yibela te moya ko yibeza te mais soki mutuke tuti bazo benga ka bato ba moto to kelanda mais lelo toza na tina te o vire boy ba chauffeur bazo kale biso ba bisika nyonso ozo ko tala ngai evenema ça na mission evenema sala bango bakomo mo biso lokwa ba jouer na ba ujano ba ye bakomo zo ba vayu bato ba melaka ba noir bato ba sa kuluna hein mais ça ba association mo boye ye bakomo benga ba ujana ezali na tango kala bakomo batrakasere bakomo sa na support de bonhomme baza ba soda ba pesi bango ba tenir ba yesika wana bakomo sa de ba DCC bazo mo biso lokwa ba tuté lokola rankine kote biso na bango bakomo biso lokwa ba tuté ezala otelemi a coince yo kapo asanini a tutayo lelo DCC te koleka boye au moins tango le siso benga ngana ndena yemona siko action na kitimba moko la police Simba micro. Bonjour, c'est Raphaël. Vraiment na suka tomoni ndenge réaction ya bandeko na biso basalaka mosala na bango ya bawewa bazali na kanda komona ndeko na bango kotika vie pona mutuka oto bengi 207 tomoni esali vraiment pasi komona ndeko mobali toyebi to saka azali père de la famille azali responsable to azali famille kotika vie bo esali vraiment pasi tomoni bien ba réaction bandeko mususu oyo bazali nzinga vraiment basili kolela basepeli na axe wala te ba dénoncer balobi na chef de l'état alukela bango solution pour la makambo etali
207 et puis pour la baujana batelemeli foma baujana oyo place bauti et banité bazali basoda moko boye baforme bango et bani place bauti te donc bon continuer comme ba réaction bande compte osala bango awa bakomeka ko expliquer pe ko talisa na bande ko misusu ko sabatu ka to kende babilanga bani bato oyo bauti banini kuna kote bazosala banini kuna basoda te bango bazoboma batu bazosala neti ka o bakulunya banya bakulunya toboyi na biso te bien sûr mais bazoboma batu na mboko bazosisa biso batu susi na biso ezali baujana oyo baza basoda te bazonga kote bauti so eza basoda ya kaverso ya faci tolingi bango te toboyi bazonga aksida euti osala mawa 207 moko ebando uta boye ezokita boye mbango donc nayebi te so fo esilaki ye ayolokota moto ya motor baudana nazoka explication mosusu babi baudana bando olanda ye me neti biso nde tomonaki donc azala fre te donc fo esilaki ye ntango ayeboye ayolokota moto ya moto oyo azali pembeni akufi bamosi pasala mwana mwasi moko azwi donc mwa mwasi mpe akufi na moto ya moto akufi sur place 3 personnes ngai na tunake baujana wana bazali bagarde civil oyo bazali basoda bapesi ok parce que lobi nanu koto na de bonhomme bakangi chauffeur ya moto bangapete masasi aka sikive eboyimo ata classe ya 10 ans bana bango boye koto bobiso na chauffeur ya moto c'est que eza nini to banyama na bango mpe to bilanga na bango oyo na bango yango wana silo te tobonga na bango. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstar, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonstar et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.